vraiment merci na nzambe tata oyo azali bongo mobateli na biso banso topesa ye matondo na bokuta na biso lisusu na mokolo mwa lelo oyo tokomi bongo na année 2023 pour le premier ezalaki bongo catastrophe pour l'océan wa bino milimo ya mbindo bobo mesene ilandaka kaka ba oyo ya nzambe kasi océan akutanaki mpenza na mama ya likambo mbela tumbami na kati ya ndako moto bisika biutaki biyebani te kasi esalaki pasi mpe makao mayike mpenza malandalaki elingaki kaka komema océan wa bino na kozangisa ye bomoi mbeto okutani te mbeto yali lelo kolela na matanga etela kati ya bafestivité oyo moko ya molobela ye ekolo Congo océan de la presse congolaise alingaki kotika bino kasi nzambe na bomoi alingaki te mpenza yango tolobi ntango tomonani boye tokumisaka nzambe elobi mamour dangola ndenge alobaka ete komona bino bino mpe bomona ngai ezali bongo kopesa kaka nzambe matondo pamba te pasi mpe mawa mpe ndeko na ngai otosaka nzambe tata po ete libanda na nzambe ezali bongo kufa moto moko te akobatela yo koleka nzambe mbongo mwayo mwasi to bana to pe mobali mwayo misolo mwayo ekobatelaka yo te lompango makao mayike oyo boali na yango kitoko molai mokuse monene moindo ya ngolo moindo ya mabele kasi yango te nde moto mokobatelaka yo monene na yo te molai na yo te yali nzambe nde abombi biso pamba te ba oyo bakufi biso toleki bango na eloko te bakatastrophe oyo ezali kokoba kosalama bato bakokufa bakotika biso toleki bango na eloko te ndeko na ngai lolenge bakotalisa yo nayebiki yali pasi po ete yuti bakolinga biloko ya bongo te mais nalingaki natalisa yo boni catastrophe mama engambe mwasi pembe bakobimisa ye na kati ya telase mai ebendi ye pinzoli na miso kasi atiki biso na pasi alamukaki na elikia ete akomona mpe mokolo ya lelo kasi pasi mpe mawa bandeko na ngai mvula etindiki ye babendi moningo wana esika kofinga ye te kasi tala bolamu bwa nzambe tata ndeko bwa ngai sambela année 2023 eza na makambo nango année 2023 eza na basurprise kasi lokola biso toyaka bala na nzambe mpe nation na libération océan ayaka koyebisa biso na longueur d'avance po ezala te ke balobaki océan aye koyebisa yo année 2023 eza na makambo nango ndeko oyo mpe koye kolongola yo na mokano ya nzambe oyo mpe koye kolobaki na lembi mpo na ndimaki te ke moninga to mobali to mwasi to moto oyo to mpe politiki na ngai to mpe makambo na nga ekokaki kosala nga boye mais tombola miso na yo na ekulusu tombola miso na yo na moto oyo aloba ngai nazali secours oyo ezangaka te na ntango ya détresse moto wana nde akobondisa motema na yo mpe s'abonner na océan du Congo na chaîne ya libération landa bolobeli yango océan de la presse congolaise mpe balobeli banso oyo bakoleka na katikati na yo esika bango bakoyebisa yo bobele bosolo mpo osutuka te mpo ozala moto nyama te ozala na bolema te kasi oyeba ete molobeli ya biso avertisaki biso yambo ya kotela bemission ya kafukafu yambo ya talisa biso mayema lekaki yambo ya talisa biso oyo nzambe mpe apesaka biso na nzela na ye molobeli ayebisaki biso ke ane oyo eza ane ya makambo kasi yo mona na nzambe oza deja averti bondela nzambe tata yo mpe oyo nano sabone te sabone na océan du Congo yo mpe oyo olandaka émission du début jusqu'à la fin te na année oyo 2023 landa ocontribue na libération oyo banguna bakolinga te ngai na yo tozwa yango ya molimo mpe ya nzoto mpe ya ekoloba biso tosungana tosimba na loboko mpo année oyo bonyama nde ekosala mosala nango mayele mabende ekongoloma mpe ekotelema kasi lokola nzambe nde aza na force mpe ya kila likolo na se tala aza koyebisa yo ete kotala mabondeli
zongela bolingo na o ya kala linga nzambe na ona motema na o mobimba tosa mibeko ya nzambe memia nzambe na lolenge penze lekeli salela na lolenge ya solo pona yepe azomisela yo na maloba oyo aloba bakosala yo etumba kasi bakolonga yo te moto nyonso atiaki elike epai na nzambe akufaka soni te tala oseya oyo azoyebisa yo akufi soni te mpo nzambe azali bandeko oyo bazalaka langa batindelaki bango bavideo bamonaki moto wana lolenge nini etumbaki esalaki kasi ngai na se na mpongi mwana koti abelelinga mpe nalamuki nazwi makasi ya kotelema na bomi moto kasi ekamwisi bato nyonso lotilike evandi bobele kimia eloko moko te me moto moko mpe tala mayele mabe ya satana me tala mpe bolamu bwa nzambe mpona kolakisa satana ete esika okendaki yali esika okoki kosimba te mpe ezalaki na makambo mayiki oyo elandamaki obele na mikolo to okokende boye kasi nzambe atalisi bolamu na ye mwa maloba moke yambola kota na nga na mama ya likambo oyo nayeli bino yango wana yo mocholichola kasi ntango ekokomela yo okolobaki nzambe atindelaka biso moto mpo tolanda ye toyoka ye tokobunda etumba oyo bato mabe batelemi mpe na 2023 yali bongo 500 ya bonyama nde ekotelema makasi mpona kolinga korenverse trône ya nzambe kasi yo moto ya nzambe sabone landa 500 mwa yo ekozala 500 transformé na bonzambe mpo ete moyeni satana longa yo te partout yo ozali oza na droit ya koyeba makambo ya nzambe ozali na droit ya bomoi na yo ezala malamu ozali na droit ya kosala ozali na droit ya kobundela ekolo wa yo na lolenge nyonso kasi na kotosaka makambo mpe koyoka yango malamu malamu okozala bongo molongi tika nzombe alola abatela bino moto azali na matoi ayoka maloba oyo molimo ezali koloba na eklesia moto azali na kondima andima moto ali na makasi ya kosalela asalela yango kobanda lelo ndeko na ngai ntango yo ozolandanga ndirect ntango okolandanga ndifere bondela zonga na bolingo ya kala bima na makambo nyamu po ete bete nde abandi koevre kasi yo ozala bete pire po ete oconquérir nyama ya mabe oyo akorenye na année 2023 mpona kokweyisa yo mwana na nzambe tika nzambe apambola ezwi likambola moto te ezwi la monte religieuse merci na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na ezwi ezali branche moko totia la chaîne ya libération epai oyo tosasaka topanzaka esika oyo tozali conscientiser, mobiliser, sensibiliser, kosala éveil patriotique esika oyo tokolongola peuple congolais la bolema epai oyo tokodénoncer misala ya l'état moyeni l'état assassin esika oyo tokotia litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tokosala mosala ya Jean Baptiste esika oyo toali bongo basinzili mpona kobetaka mbela ete koyebisala bino ntango ezali mabe totelema po ete tolonga likambo oyo esika oyo totelema ferme fidèle kozela liseko ya République démocratique du Congo lokola abakuke epai wapi tomokundolaka bino ntango nyonso maloba ya nkoko na biso le laboureur oyo aloba na biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la main repasse ezwi partout dans le monde ezwi la monte religieuse vous informer c'est notre devoir ndenge na utaka koyebisala bino et puis koinformer bino na temps réel bosolo oyo ebimaka awa ebimaka kaka na océan du Congo esika mosusu bokozwa yango te mpo biso tolobaka vérité na se ya libeka te yango moni ete tokotelema tokobika nzambe akobatela po ezali chaîne ya libération bo s'abonner encore une fois massivement bo partager l'émission bo tala émission du début jusqu'à la fin bo partager bo liker bo tchaba commentaire bas suggestion pe ba jamais pambate na 2023 oyo tokotika libre opinion na mutu nyonso akota tokopesa bino ba jour oyo tokobanda kolekisa bino pe en direct bokotaka
bopesa pe mayele pe makanisi na bino kasi na nzela ya bolema te oyoka omanyola pe oyeba nini okosala likambo na élection 2023 bosarole massivement pamba te soki bosarole te ekozala malamu te bosanrole po ete bopesa candidat na bino maboko kasi tango kokende zwa yango papa te carte d'identité ezalaka te na République démocratique du Congo mboka moko oyo ezanga carte d'identité mboka moko oyo ezanga carte d'identité te mboka moko oyo congolais miyebi te kaza congolais mboka moko oyo étranger akoma congolais mboka moko oyo étranger akotaka ndenge alingi abimaka ndenge alingi mboka moko oyo étranger abetaka mona mboka moko oyo makambo ya mabe mazali kosalama mais pays riche peuple azali toyebi te totya na rang social nini bino moko bokoyeba est-ce que bozalaka ba pauvre bozalaka ba sous pauvre bozalaka wapi na rang oyo baklasaka batu pauvre sous pauvre mboka na bino ezalaka pays développé en voie de développement ezalaka mboka oyo eza na démocratie ezalaka mboka oyo eza na liberté d'expression ezalaka mboka oyo bino moko bokoyeba kosala parce que faut toyeba siko mboka na biso eza 40e parmi bamboka ya baninga parce que nous sommes pays riches hein? On a tout le monde laissé mais richesse na biso ekendaka wapi ezali profitable epai ya banani yango lelo tokoloba mwana mwa minute moke po ete yo kata tina ya likambola yo omona ndenge nini okoki kotambola na année 2023 po ete ezali 5 2 plus 3 ça fait 5 5e jour nzambe asala banyama donc eza nyama nde akobima beta akobima mpo asala mosala mais na banzi yo oyo olanda koseyan de la presse na yo oyo nano omoni biso te ntango bakopartage émission okozala bête pire non acheté mais bête pire kabuya l'homme puissant tiela biso bato oyo nini bakoloba ebongo tozonga merci nakomonaka video wana toleki na yango tokomi na video ya mwana mboka Zakari Baba Baswe pamba te na mikolo mileki bino banso bomonaki ete mwana mboka telemi koloba likambo ya onje oyo elingaki bongo koboma tata mokonzi mwa ekolo bolandaki makambo nyonso alobaki Kabila aloba vérité mais video oyo ekatela biso pe tositue nani nde Zakari Baba Baswe dit Félix Tshisekedi na olubenganisa na parlement pozo ko sabino azoralar bozana Félix Tshisekedi mwana Tshisekedi oh combattant oh va venir changement adamagalar nangana yoka ki apesa ngata ne kol mo mbujimai rien adamaga tout ça les virement à transfert $6,250 par mois et ça les ba 4,000 euros aza pepele ya ko sakati vous continuez à combattre. Combattez toujours, combattez, continuez à combattre. Combattre, la vie va vous combattre après. Ezu likambola moto te moto na bokosi tokoyeba ye na malobala ye wana la banzi bolandi Zakari Baba Baswe bino moko bato ya mayele ya lokota ya français boloba dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es tozwa réponse qui est Zakari Baba Baswe na banzi toke na lombango koyoka maloba ya mwana mboka ne mwana nsemi ebongo tozwa biso koki kotangela bino batu ebele na mboka oyo bazana bango bakongole te yango wana nalobi na bino boye avant bokende na baélection bozo riske botia mupaya mosusu na pouvoir nalingi bapoliticien nyonso mutu na mutu aloba origine na ye comme ça bakongole bakoyeba e bakoyeba nani tosengeli kopona bozo riske bopona burunde moko problème ezali ne mona nsema kolela tokokenda maponani mais akobangi ezali bakoyi kotiela biso moto oyo toponi te bakoyi kotiela biso mpe mopa ya mosusu na motu ya mboka pamba te ekondongwa na makambo oyo bino banso boyebi na kati ya bafeti ezalaki kitoko mingi koleka kasi kabuya tiela biso video oyo
bomana bakobunda fete ezali bakobomana kasi maloba ya nimona nteme yali mpe ya molai balobi batia yango nyonso te bokolanda yango na magazine po magazine mpe ekokotela bilo kaka awa na osi wa dikongo magazine ezali bongo na etambo eke kasi totiaka yango mpe awa po ezali kaka magazine osi ya dikongo info en tout cas bomesana na kotala biso ekozala kitoko mingi malamu mpe boboto bakomela bino bamama missionnaire na plus 32 na mboka ya bakoko ya lumumba na mboka ya nita babe ifo koyo moto ashintela merci na ndeko na ngai mpe oyo apesaki biso losako tozongiseli yo mokili mabe ndeko na ngai lobi yali bobele bongo po soki opesi losako tokozongisela yo po losako na biso ezalaka malamu matondo na bino panso baoyo ya biso. Merci na papa Michael na Flansa, maman Célestine na Flansa, papa Alfred na maman Clarisse na mboka elipasa na ngai ino ya se antelive mana na ngai na kunyado na ngai na États-Unis d'Amérique équipe pour la télé États-Unis d'Amérique et c'est moi tondaki nga komona yanga mokonzi ko réagir quand même na kotindela nga moi vidéo ya 2023 passé ezalaki nga koyeba yo te mais en tout cas nalobi seki ozali na bomoi bana na nga baza malamu nayebi ke ezalaki temps yango tobandaki kosola te tika mokonzi na nga na Angleterre nzambe abatela o le number 1 océan de la presse JKM na France. Merci na mwana mère de Bruno na Autriche, merci na mama na Jolie na Suisse, merci na mama Dolo na Suisse, merci na mama Samuel na ba prière na yo, merci encore une fois na mama sociale mama ya orphelin wana la Chabienne na Aken na plus 49, merci na Kilame Dieu de telo take tumbankane ko to bokelo ko le forticato na plus 39, merci na Big Daniel Ngenda petit frère Zola, merci na Charlie Chobo na ebike ba problème ezalaki ebelende ko ngai en tout cas to bengala to solo la, merci na ya po ya lemba mon vieux que Dieu vous bénisse, merci na Kilata, merci na Toulouse na papa nanga Emmanuel na ebike to bengala te ba problème to ko bengala papa Mapasa, merci na maman Jovi, merci vraiment na bande ko ngai ebele merci na bino nyonso bana Suisse peut te bo côté likamboséo de la presse, que Dieu vous bénisse, merci encore une fois la maman Vava na Jolie qui est dit, merci na maman Célestine locale mais les États-Unis, maman Célestine Koipomba la France, merci na papa nanga Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna wana en Australie, na papa nanga G3 na South Africa, merveille, merci l'équipe de 7 Guy Lompinga père double na Lompinga Guy, merci na apôtre Doudou Sambi atata sola qui était la bique boali malamu, merci na bino banso bolanda biso partout dans le monde, vous êtes tellement nombreux, moyena tanga penza ba kombo la bino banso ko salate petit frère Zola, petite sœur na France, vraiment bino nyonso bozota la biso partout ba meilleur vœu, nouvel an bomi bate la pour 2023 ezala makambo nango bozala vraiment malamu ki yo ngango là on a Belgique na mboka ya ba mama missionnaire vraiment botele ma balance ezalando la ba prière surtout eza année oyo bozongela ba premier amour na bino bokula kaikala to telema po ete to libérer mboka la biso eza ou bien parce que moto akokamba zali nyama ya mabe oya telemi pour la ko renverser mais biso to lobi avec Dieu nous ferons des exploits kaka soko koyoka au s'abonner, au partager. Au longoli 15 ya mabe ozakala ngoli motema likundu longoli koina ndekono sans cause. Au zongi penza ya solo tali la miroir lobi te o ali bongo Deborah la biso ali bongo Jeanne d'Arc la biso ali bongo Mama Kimpa ali bongo Mvuluzi ali bongo moto atelema liboso la biso po pesa pole po ete biso soto simala maboko tokene ndekola ngai okomona ete tokosunga Kongo pe nyama wana kokwea kasi soki to inani to tamboli na mayele mabe na kokumisa ka mabe ndekola ngai elelo ekozala elelo ekozala elelo ekozala elelo ekozala elelo ekozala elelo elelo ekozala ndekola ngai wana ezali ngai te ezali maloba ya Nzambe tata alobi elelo ekozala elelo ekozala ezui ekokende na modèle nango pamba te toko frapper toko citer toko loba parce que tozokenda maponami toko talisana na bosolo mitema mabe ya bai politiko toko talisana na bosolo makambo mabe oyo bakosala po ete babalkanize Kongo toko talisana na bosolo makambo mabe oyo bakosala pola koteka mboka pamba te Kongo bwa biso ebongi boyete. Merci totala na bilili ekozala ka mwanda monda po te bokolanda yango na molai tshela biso ba FARDC ba kokele kotala
bisika ba M23 bazalaki. Faux, le M23 et alliés n'ont pas le contrôle de Karinga à Massissi. Constat du commandant 3e zone défense qui renforce par ailleurs le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo qui, sur la ligne des fronts, continue de contenir les rebelles ayant tenté l'intrusion vers Saké dans le territoire précité, explique le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC au Nord Kivu. Ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'abandonner Kibumba, qui n'ont pas vraiment abandonné, et ils ont amené tous les renforts vers ces coins et ils pensaient que ce sera facile. Mais vous venez de le constater que le verrou, il est très dur, le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que le commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Marcel Mbangou, a tenu lui-même à venir dans la zone. Il a réconforté les militaires et il a rassuré par la même occasion nos populations qui vivent dans cette zone. Le colonel Ndjike a un mot pour les habitants fuyant à cause de la rumeur répandue faisant état d'attaques à Kimoka. Réaction normale de tout être humain par rapport, n'est-ce pas, à un danger, c'est de se mettre à l'abri. Mais vous venez de constater avec moi que Karenga, dans sa totalité, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, c'est ici aussi le lieu d'appeler la population à ne pas se laisser emporter, n'est-ce pas, par cette guerre médiatique, par ce chantage que fait l'armée rwandaise et ses différents alliés. Ils sont en train de faire face à la puissance de fait des forces armées de la République démocratique du Congo. Et je vous rassure ici, n'est-ce pas, que nous allons les contenir dans leur position et ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, vous le savez, il est commandant 3e zone défense. Il a par cette occasion réarmé le moral des hommes alignés sur la ligne de front face à ceux qui, selon lui, violent les conclusions du sommet de Luanda. Bande kolangai wana bino boko boko mona toko tia muke po etelelo toko benda bino po bo solo ya kafu ezali mayele mabe ya satana ekoyebana. Pourquoi toko lo baboye tolingi ete yona ngai to bikisa ekolo babiso Kongo, tolingi ete yona ngai to bikisa ba oyo babiso po ete Armageddon ekozala, elelo ekozala, apocalypse ekobeta mpoke po ete tokomi na temps oyo nyama wana tango ayaka adevore mwana oyo azala kati ya libumu nzambe pe asalaka ya ye po ete esengeli Congo ezala sauve, esengeli Afrique ezala sauve, me mayele ya mondele alingi te Afrique ezala sauve. Tozona ndeko langa africain oyo nazwi na YouTube ndeko langa pasi pe mawa nini alobi mpo na biso baafricain kabuya l'homme puissant. Bonjour. Avant qu'on me disait que les Noirs étaient compliqués, parfois je ne croyais pas. Mais vous savez, je m'adresse aux petits là qui m'envoient souvent les menaces. Mon cher petit frère, je ne sais pas si on a déjà appliqué la loi Julien sur toi. Peut-être quelqu'un te met ça par derrière et tout ça. Tu sais, il y a les gens dans ce pays qui souffrent. Hein? On n'a pas besoin de menaces. Parce que les menaces, ça c'était en 1993, 2005 et 1998. Là maintenant, les menaces, ça ne fait plus rien du tout. Parce qu'on est déjà mort. Là où tu nous vois là, nous on est déjà considérés comme morts. On a des problèmes qui dépassent même les menaces. Donc c'est pas la peine de nous menacer. Vos histoires des Noirs là, vous n'aimez pas changer. C'est toujours pareil. Je dis même, le Noir c'est quelqu'un qui refuse même son propre bien. Je n'ai jamais. Voilà pourquoi les Juifs, quand ils ont subi la maltraitance de l'autre côté, juste à présent, quand les gars ils célèbrent l'anniversaire de la Shoah là, il faut voir comment les Juifs sont concentrés. Ils arrivent même à transmettre l'émotion aux nouvelles générations. Va voir les Noirs quand ils parlent de la traite, des 400 ans de misère. C'est autour d'un pot de vin. Ils ont même le sourire. Comme si c'était quelque chose de blague. Les frères ont souffert comme ça pendant 400 ans. Pour eux, ça, c'est comme une blague. C'est la mentalité des Noirs. Nous, tout pour nous, on prend ça pour une blague. Voilà pourquoi
40 ans après les indépendants, 50 ans après les indépendants, nous sommes toujours au même niveau. Intellectuel ou pas intellectuel, le noir ne change pas. Sinon, comment vous allez comprendre qu'un simple petit pays comme la France, qui ne représente même pas la moitié de la superficie de la République démocratique du Congo, puisse nous menacer, nous utiliser, nous contrôler juste maintenant là. Et pourtant, tous les pays là, il y a rempli de professeurs. Il y a même des professeurs au pouvoir. Les Alassane Ouattara, les Conté, les Macky Sall, tout ce monde-là, ils arrivent à être contrôlés par la France. On nous contrôle la monnaie, on contrôle nos richesses. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des idiots. Vous pouvez même porter les vestes, on ne va jamais nous considérer. Le noir reste le noir parce que nous sommes incapables de relever le défi. Partout là où nous sommes, on sème la pauvreté partout. Même si on nous met en Europe, c'est nous les plus pauvres. On nous amène en Asie, c'est nous les plus pauvres. On nous amène à l'Amérique latine, c'est nous les plus pauvres. Parce que c'est dans la mentalité des Noirs. Le Noir refuse même le développement. Comment voulez-vous qu'un pays comme le Gabon, quelqu'un a passé 14 ans, il n'a rien fait. Il y a des gens quand même qui menacent les autres en disant non, il ne faut pas critiquer. C'est le meilleur des présidents. La mentalité des Noirs là, vraiment, ça ne va jamais finir. Même après 30 ans, nous allons toujours mourir en mer, en train de traverser pour aller chercher quelque chose que les Blancs viennent prendre ici, ils partent là-bas et puis nous on suit. On va toujours mourir. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète, les Noirs. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, ils sèment la pauvreté. Parce que mentalement, ils sont pauvres. Et les gens, quand tu vois les gens comme les présidents, on te dit que ce président, il est professeur, il est hautement diplômé. Mais regarde son comportement, c'est la mentalité des moutons. On ne peut pas se développer. Le problème de l'Afrique, c'est ça le problème. C'est dans la peau. Même quelqu'un qui te dit que lui, c'est un intellectuel. Demain, quand on va dans le pouvoir, il va se comporter comme un idiot. Comment, même les choses que vous copiez, c'est les Blancs, vous n'arrivez pas à respecter ça. Vous avez copié la démocratie là-bas. Appliquez donc la démocratie. Vous refusez. Mais vous êtes parti prendre ça pourquoi? Vous êtes incapable d'appliquer ça. Vous êtes parti prendre ça pourquoi? Quelqu'un, il a un doctorat. Il veut faire le 3e mandat. Ça, c'est quelle mentalité? Tu as vu ça où? Là où vous êtes parti copier là-bas, vous avez entendu qu'il y a le 3e mandat? Na banzi na koke nanga muke la soupe. Bandeko ba kolela ba centre ezate. Bango ba ko s'enrôler lo lenge nini. Balobi ba ko s'enrôler lo lenge nini. Machine ezo bêtiser de tous les temps. Na ba centre moyen ezate bato ba forma ki bango te Denis Kadimati papa Denis nini ekoleka. Nini ekoleka papa Denis misolo mibimi. Soki eli musala ba ko sana lombango esengeli bozala ba démissionnaire. Yango ngai na koyebisa ba opposant. Bozala ki na marche ya malamu ya kotelemela Denis Kadima ya koloba ete esengeli réforme salama. Mais bolembi pourquoi? Nini elembisaka bino? Pona nini bozozala magorodo na bisika bozala ba aigle to ba aiglon boye kola selon Nzambe po aigle soka komi mobange akovande sika moko ako rajeunir po aigle akufaka te a changer kaka ya kopema tango akopema wana biloko biso bya nzoto na ye miko kweya po akomi mobange ekolongwa pe panda tango akozongela akomi ya sika ya pibwe soka akomi mobange biloko bya mibange bilongwaka eza lokola moto aza na Nzambe mafuta wana akozala kaka kelenge pe importe aza kokola mais soka akute na bato ko bakopese bakombo injulukable. Yo batisaka bote alokola 20 tango eko bumela mibuna ngo eko koma makasi nesika 20 pola 20 koma makasi 20 koma makasi yana ba 20 moko boye mwana mère ebisanga ba kabela ka 20 tanga kokisaka mwa mibu mais 20 wana mibiki ako bomba yango alobi akomela yango mukolo oyo akokokisa mibu oyo kokokela. Allez-y comprendre 20 beti 10 ans mais eko koma makasi. Mais moto
Soki ozaki na 10 ans comme na 20 ans bani ko changer. Mais 20 comme Kamakas. Ça veut dire 20 tali saka bonzambe. Moto azape na kacha bonzambe. Ata mi bu moye mi koli. Mais tango komona eka kaboy. Azaka ko rajeunir parce que mafuta wana etiaka ka mutu. Angengaka. Pozo tambola selon Nzambe. Oko vieillir te, po Nzamba vieillaka te. Aza na tendance tout na génération nyos. Donc yo bakona na yo bakoleka yo bakamaradi na yo inongo na yo bakotika okaka bongo parce que yo babandoka mwaka okaka. Alors Seigneur tobundela komo. Mais biso toko changer langage. Machine denika dima eko salate bato bazoki formation denika dima boyibang. Denia ke kon lokota bilokotela lokotela ya bango. Et puis les autres c'est une vidéo pour la commune Souka. Tolandanan Kabuya comment abandaki na ozo c'est la bilo kakala po boyeba bato o bilo boza ko salier la bango boyeba bato o boza pembe la bango comment bango batambolaki Kabuya l'homme puissant tchelanga bato ay deux pesi nini baoloba tozongela sikoyo makambo oyo elekani entre biso na ndeko Joseph Kabila. J'assume ce que j'ai dit devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse oyo et bundi bitumba oyo sans koya na butu kozambongo et pananga. A tali à l'objet que c'est l'idée de peste. Pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité, je dis bien que pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité, un militaire en fonction, puisqu'Azalaka militaire, a reconnaître que Moutouya Tiaki comme défunt a zuité à l'objet papa yo Moutouzuit Zoma Kamunyoso. Bolinga kasala nini lisusu butoyo kana bon vérifier information wana avant akene abenga état major na nyonso mobimba avant disi bango ayebisi bango ke banda lelo mokonzi na bino ye oyo bosala nga lisusu rapport te mutu wana bolingi asala nini pour le croire na babiloko ya soloba. Et puis, jour et remise et reprise dans le palais de la nation. Asili Sinaye, il est sorti seul à côté de Namutukanaye, à Kéhi. Biso Tozabana Nzambe. Ça, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Ba Oyo, Bazo Kanisake, l'IDPS va échouer, il se trompe. Ndeko na biso oyo akei akena lipamboli na biso bandeko na ye ndeko Félix akotikala ko échouer ata mukolo moko to bani ko kela biso la suka po ete lelo to fungoli 2023 to pesa toli to kolakisa ndenge 2023 kozala donc yo oyo zolandanga déjà achinte la oza averti. Allez, non, que mon Seigneur lit sur un col hollandais noir, motomo prêtre, aux a béni pour coach en direct. Le bateau baza en direct, baza béni. Pour Nanine, bazoui déjà massacre en direct. Yo pas qu'on a indifférent qu'on a béni. Partagez un gros bâti double bénédiction. Parce que ça m'a terminé. Maman missionnaire baza nango déjà. De batou tout, maman et motomo jali baza béni. Bon, bah yo kaki yango déjà avant. Assalamu alaikum na maman ja, na ba musulman nga. Donc, Moutoutou aux a béni parce qu'au quotidien 2023, aux a averti que bête à Kosala. C'est chiffre 5. C'est comme 5 sens là yo. Il fait comme ya bonzambé. 5 sens là yo. Yo Kosala Moutou Nyamate. Yo Sikoyo. Okoyeba tout moment. Makambo ezoya na Congo et si prendre yote. Neti batu bakama ki mona mboka Félix Antoine Tshilombo, président de la République, le garant de la nation. Oui, azan attend CP la charge. Mais président peut s'y monter. Amboujimaï. Ya koyebisa biso ba congolais qui bonne fête ndenge ezalaka. Pourquoi chef de l'État
Pourquoi? Nini elekaki pitoyable. Batindeli nga vidéo na leli moyo to tiango esati. Pone ya catastrophe eza bombe bandeko na. Catastrophe. Chef de l'État, pourquoi? Pourquoi? Congo est bonga mukoni. Si quand on est vers les élections. Vers ba élection to pona mukonza mboka yasika. Hey Congo, mukonza mboka il faut akota. Yasika. Nani akozala président ya Congo? Nani akozala président ya Congo? Ce sont les Rwandais qui vont encore triompher pour la 4e fois. Pour la 1001e fois, ce sera toujours des Rwandais qui vont triompher dans la République démocratique du Congo. Moi, je pense que non. Alors, pose à la non. Bolanda chaîne. Et Pessabilo ba piste à solution. Cette fois-ci, c'est les pistes de solution. On a tout parlé, on a tout vu. La piste. Yope fungola ka loboko. Zala karatéka, vous allez absolument boxer. Pour toi, la besoin de tout bien ça. Pour tout ça, la haute, on a repoussé. Parce que ça va piste qui est un poteau bica. Ça va piste au bica. Est-ce que les Rwandais vont triompher? Les Kenyans, les Kamba, les Soudanais? Ah, Congo. Non, les Soudanais. Congolais, ils ont mis Kosaka Yomoko. À conscience, n'a été ayo. Oui, que moi, ça, c'est la vérité. Oui, que ma Kambo chaîne le bar, la vérité. Moi, il y a une chaîne au cas. Conscience n'est pas de Sarayo. Et l'on a la conscience là yo et le bité moi la moi solo ba mambaso comment étranger ba kamba bisotile na 21e siècle Congo est occupé ah ya la na ba soudanais na subina linga Congo c'est ton pays c'est ta patrie tous ça ba patriote to buté la mboka la biso toi on a problème à mututé il y a parti politique il y a mutu on a besoin à Congo ils ont sommet na awande asilesi. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Beto abimi, to bundi saye. Parce que biso 500 spirituels des osara. To komati la 14e ciel. Pour nous récupérer 5 oyamabe. Hein? De 5 à Bonzambe et combattre 5 oya Satan. Kaka mutula moli monde va comprendre. Mais République démocratique du Congo 2023 et na makamunango ça averti. Et s'abonner encore une fois massivement. Merci Nakabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi, Miss électrique, Pape J, directeur de recherche stratégique, et Sango Mokondi, pareil à Bemiso Babiso, prompt rétablissement. En tout cas, la Babel Ignonso, Pe Nabao Bakufela qui Yako, Nabato Bako fêté, hein? Vraiment, bois festa, joyeux anniversaire. Ouais, on a Chantal Faden, ah maman Chantal, la maman Mouébélé, a fêté qui la bande de 32 décembre. Maman Chantal, bois à festa, joyeux anniversaire, on a Chantal Faden. Ah, voilà Chantal Faden. House, joyeux anniversaire, on vaut mieux tard que jamais. Merci encore une fois, Nabino tout. Oyo, nanou consommer au Seigneur du Congo. Merci là-bas pour amener Angola no bondi à botar de bono itaire émission comme la bino mamour d'Angola la mokita na Florencia Matondo Mido et biso tout total la mission na biso vers makambo oyo satana zoya nango potolo kasi polonga s'abonner massivement na Océan du Congo et partager ma émission na biso parce que au kozwa il y a solo o ya lokotate pe yomoko ofanda conscience na yo écouter tela biso bateau na Rome Keba aux autres santé ne touchez pas à mes oins. Merci encore une fois na biso banso total école la biso poete ba bongise le biso ya mabekoleka parce que ngolo nzambe tata ce qui total océan de la presse congolaise la chaîne la libération de tokolonga. Merci na Tchilolo so mon ami de tous les temps et bino banso ba obozo soutenir biso que Dieu vous bénisse ce qui est soyez tokutala na mikolo mesaliko ya bye.